bolingo na banzi bauti komona na babilili mama Madi Tiembe oyo tango nyonso azali kobunda pe kolobela ba makambo oyo ba femme violée tango nyonso tu azali wana pe na kolobela oyo etali association na ye to ONG na ye oyo bazali tango nyonso tu kosala lutte pona likambo etali ba femme violée pe ba femme oyo bazali na ba problème na kati ya mboka na biso. Mais ba congolais oyo basalaka makelele awa totikala ta komona congolais moko te azali ko soutenir ba œuvre ya mama Madi Tiembe. Bandeko ata biso moko na radio Zoomel 1000 tolobela deja pona ba action ya mama Madi Tiembe nani yango afungolela ye ata miso bandeko congolais pona ye mona kaka soki moto alobi ta mosusi likambo moko boye na lingi na kende kosala œuvre moko pona na Congo bandeko bosunga ye aza komona kaka bakoyiba mbongo na biso bandeko yango naza komona ete lokola congolais ye moko azali na makambo ya mabe na moto ya kopola congolais mona kaka ete soki abimisi ata 5 euros aza komona kaka ondike bakobiba ye 5 euros wana bandeko bino kutu tozali kokamwa tobetaki loseba awa balie bino bambongo ofele na bamasolo ya dongo ya lokuta oyo tokomi na dongo kala te na gembe na 25 000 tonnes bozwi bosala bacotisation bandeko 550 000 livres bandeko mbongo ekenda tomona ta congolais moko te azwa mikro na ye akende kotuna baresponsable me bacongolais bapesaki mbongo bolobaki boye ndenge nini bolingi kose justifie te donc bozali kaka boye yango na bazali koloba ete congolais azali kaka moto oyo ko moto ya loyenge soko olandi loyenge ya bacongolais bandeko okokanisa neti bacongolais nde bazali bato ya malonga ok bacongolais bazali na bango kaka bato ya distraction bandeko soko otali na bato nyonso tu oyo lelo batomboli mongongo bazali koloba likambo ya bafemme violée mais tuna bango makelelo bozali kosala boyebisa biso ata réunion moko bosi bosali mpo boloba ete bofungolisi kese moko boza kosala bacotisation mpo boyede bafemme violée okomona eloko eza te mpo na nini mais bango bato ya liboso nde oyo bazali ete soki ntango mosusu ubi okoyoko ministre moko awutaki na Congo aye kokorrompre bango bazali bato ya liboso ya kokima mbango mpo na kozwaka bambongo mais kombo ya bafemme violée oyo bango bazali koutilize balingi kopesa bango te ekomi neti nzela na bango bazali kolekela ekomi neti arme na bango olie bautilize 25 000 tonnes ya makambo oyo bango balobaki bazwa soki babomba yango wapi soki mpe ezalaka wapi 25 000 tonnes oyo baloba mais bango bakomi sikoyo kozwa arme na bango nde ekomi arme ya makambo ya bafemme violée ezali pasi pe mawa mpo na bino papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti koloba ba congolais eloko ezali kati na biso nde tozali ko jouer na hypocrisie ya trop bandeko ba makambo oyo ndenge ezali koleka bato bazali bato ya maele il faut bovanda bokanisa bandeko tout d'abord ceux qui bato oyo penza bazali na souci ya ba femme violée que lelo bakomi ko incriminer même ba musicien non bango baza ko sala eloko te baza ko yembela ba mama wana te makambo ezali koleka na ouest na est oui tondimeli bino po ete bolakisi penza bozali na souci po ete bolakisi ete moto moko na kati ya Congo azali na souci ya ba femme violée te bino nde mtu bozali na souci na bango. Et alors toye kotala botikala kosalela bango ata don moko te ko banda 2000 bobanda koloba makambo na bango tilelo botikala kosalela bango ata don moko te ekomi kutu nde bino nde bokomi ko utiliser kombo ya ba femme violée po ete bolukaka moyen ya koankese bambongo na ba parti politique na bino pe na ba radio na bino bandeko ezali na ba congolais ebele oyo batindaka ba don na
par exemple na radio buka lokuta oyo komona ke muta tindi do alobi ke na tindi do wana mbongo wana ekei po omoni kaka ezali neti geste mpona na kote ya este mais toza koyebisa bino bambongo wana place ekendeke eyebanaka te tanga ndenge toyebisaki bino ke bambongo nyonso to oyo ekotaka na kesi ya bapareko na bapays nzinga ezala oyo ekotaka na radio buka lokuta bandeko bambongo wana ekweyaka nyonso tu na Belgique ekweyaka nyonso tu na Belgique bandeko soki bokolinga bandeko bozela po toyebisa bino ete radio Zoumel 1000 tobetelaka bino bamasolo ya simanda kute mais tobetelaka bino bamasolo oyo ezali enquête oyo nde tosalaka mpe tomonaka ete tokweyaka mpenza na piste ya malamu mpe suka na yango bato bapesaka biso raison. Par exemple bandeko bambongo nyonso tu oyo bato basalaka bacollecte ezala na Allemagne, na Suède, na Belgique, na France, partout oyo basalaka bacollecte mpona koloba ete bazali kosunga ezala oyo ekendeke na nzela ya konti ya radio buka lokuta ezala oyo ekotaka na konti ya pareko na bamboka nzinga adresse oyo esika ekwelaka ezali kaka moko na Belgique adresse yango oyo esika ete bambongo ya bato nyonso oyo bapesaka mpona ona kesi ya pariko ezala ya Espagne ezala nini bandeko po ete bino bakongole bokanisaka makambo oyo biso radio Zoumel 1000 tolobaka yango kaka na mopepe bandeko bacotisation nyonso tu bopesaka ezala na kesi ya pariko ezala oyo ezalaka na radio buka lokuta bambongo wana nyonso tu ekendeke kokweya na avenue Léopold 2 numéro 112 Bruxelles donc na métro Riboncourt donc adresse wana ezali na Belgique bambongo na bino nyonso ekweyaka wana bato oyo nyonso tu oyo bazalaka na avenue Léopold 2 numéro 112 oyo bazali bato ya pareko bango nde mutu bareceptionnaka bambongo wana yango na bomonaka bango na bamituka ya kitoko banini et puis kuna ezali neti Sodome Gomor oyo yokaka ete commandement bapesaka bacommandement moko kuna okondima te bandeko ezali na bacommandement mosusu bapesaka kuna soki ozali membre na kati ozali obligé bazali kooblige yo il faut kopesa autant eza na bato mosusu bapesaka komona mpenza motu mosusu aza kopesa 5000 mosusu 10 000 euros mosusu donc ezali obligatoire makambo tozali koyebisa bino ezali système ya monde okina wana kati ya bureau ya pariko oyo ezali na avenue Léopold 2 numéro 112 na Bruxelles bandeko tosalaki baenquête wana nyonso nde toyoki koyeba bapeuple congolais soki bayebi soki bafungolaki misu donc koloba ete bato ya pariko oyo na radio na bango buka lokuta bambongo nyonso bato bapesaka bango baza kokosa ekosala boye nzoka nde esika richesse eza neti lokola banke na bango banque centrale ya Ngwanda toloba kaka banque centrale ya Ngwanda ya bamakambo na bango nyonso tu ya kikulu na oyo basalaka banque centrale na bango bambongo nyonso ekomelaka na avenue Léopold 2 numéro 112 bato wana nde bareceptionnaka bambongo nyonso baza na numero ya compte moko spécial oyo bambongo wana esika ekomelaka bandeko tozali koyebisa bino makambo lelo bozwa ya biso bato ya maboma te tozali koyebisa bino baverité oyo ezali masolo ya kati soki bolingi bandeko oyo bazali bato ya solo bobanda kolandela bobanda koverifie bato basalaka bato ya pariko bazali na Bruxelles na avenue Léopold 2 numéro 112 nde bato wana tozali koyebisa bino bango nde esika mpenza makonzi esika bambongo nyonso tu ya bato ndeko ezala lobi opesaki 1 euro nyonso tu bato wana ezala radio ya buka lokuta bango nyonso tu batransferaka bambongo wana kuna numero ya compte moko spécial oyo ezali ya Belgique ekomaka esika bato wana nde bareceptionnaka bambongo bandeko na banzi ete bango moko esika bazali baza koyeba makambo nini tozali koloba pe bazali ya kosutuka bandeko bozwa makambo tozali koloba liseki te ntango oyo ezali lisusu ntango te bapeuple congolais baentraîne bino na bozoba 32 ans ezali mingi
tozali koyebisa bino ya solo 32 ans ezali mingi. Peuple congolais, il faut conscience na ye efungwama. Bandeko ba bolingo. Kaka ndenge tozali koyebisa bino, bandeko. Bato bazali kosala fortune na kombo ya donc na caché ya ba femme violée. Mais pour mona ke motema ya mabe ya ba congolais. Tango nyonso tu kotombola mungongo ba femme violée na ba internet na ba page na bango ya ba site internet. Baza ko komaganga ba makambo ya ba femme violée. Kotia ba photo na ba oya ba montage bango mo basalaka baza ko réceptionner ba mbongo même bandeko ba congolais bomituna. Bomituna. Congolais mon côté azali na mawa pona koloba ete bambongo pe tozwaka soki lelo tozwa kozwa bambongo na caché ya ba femme violée pe badom su bazali kopesa pona bango tosalela bango tosomba bakisi totinda yango te na bahôpital ya bapanzi kuna na este totinda yango te sika rien bandeko rien mpo mona ete bato nde bazali koloba ete lobilobi soki bazwi Congo tokozala bien tokobanda kolia 3 fois par jour pe tokozala bato oyo tokobanda kotangisa bana na biso bakelasi ofele bamakambo ndenge na ndenge bandeko botika koreve botika kopesa bakongole bapromese oyo boyebi ete ezali neti lokola bandoto ya baba bandeko Maman Madi Tiembe kuto azali awa. Combien de fois Maman Madi Tiembe aloba déjà pour na likambo ya association na epona ete basunga po ete ba aider ma maman bazali na este. Nani yango sa toucher Maman Madi Tiembe. Mais bato belé bazali ko lia ba mbongo na kombo ya ba femme violée. Ba mbongo zali ko kota na ba parti politique a bato na kombo ya ba femme violée. Yanga te bisaki ba peuple congolais bandeko. Soki olingi opesa dona yo pona o etali ba femme violée. Toloba ki yango malamu. Luka Maman Madi Tiembe azali wana na Belgique azali na ONG na ye mama wana tozali koloba ya solo mama wana azali na possibilité azana batu na ye o bakendeke même ti na est ya Congo kokutana na ba femme violée olia ko kende ko pesa ngo depuis temps apareko et comment kozwa mbongo ya batu po ete bango nde ba pesa ba idaka ba mama kuna na est violée apareko za parti politique depuis temps apareko comme ONG. Depuis quand Radio Buka Lokuta et comme radio Oyo ya kozwaka badeo na kombo ya ba femme violée kuna na est po ete ba loba ete biso ndi to kende ko sala quelque chose na est bandeko to fungwama tozali susu bana mikete mais tozali koloba yango bambongo oyo bazali kolia na kombo ya ba femme violée pe na kombo ya ba 8 millions de morts bango moko ba pesaka ba nombre bandeko tolobaka yango bien 99 jours ezali pona moyibi mais mokolo moko kaka mokolo oyo bato bakoya ko comprendre ba vérité na bino na bato bozali koloba ete ba combattant ba lutte bato bazali ko lutter pona biso ba ko sanza bino po ete bino bozali ko saka na bozali ko zwa makambo maseki ba ko sanza bino bandeko ba ko sanza bino